www.congofrance.com. Ok, merci beaucoup. Quand des grosses moulées à Baki, ça a autant vous savez, Miko, il y a Congo, France, partout le monde, vraiment. C'est trop, il y a trop, et belé. Et belé, langage, art, mais c'est belé pas qu'est-ce que c'est un modèle. Ma génération est biso wenge to bima pour nae. C'est clair. C'est ça quoi. Ok, merci beaucoup président Wera Tomoni. En tout cas, la plupart il y a des artistes éminents na mboko Tomoni bangote vraiment félicitations vraiment na ndenge Tomoni oyeko la maman na biso vraiment na éviter moi emo na papa on a batu nyonso ba kolanda biso vraiment na monde entier. Bon ko condamner bango za mabe, mutu pas so contre temps royate. Bolingo za na motema eza mbongo te. Eza trafic te. Au pédant na banda les aliments belonga na kola was alivé na biso a pesa biso opportunité donc ba été prochainement za gravité moi na condamné bango zate mais na sali jeswanga étant que c'est ça grand frère na maman na biso ngo na quoi. OK, ça va, merci. Hein, ce qui vraiment pesa ta moi aimé ko sala batutu ba otala biso mingi na Congo France mingi na moni ah malolo kande Loris alo barazo bango nyoso bomba bango awa ba ko mama ibasi la soba aussi la malolo Loris ta congolaise. Papa nanga moi un mot et ça là vraiment vrai bien à ma par rapport ya matanga ya maman na biso azali suna biso te moi un mot non vraiment et ça là vraiment vrai bien na batutu ba Hollande biso na Congo France. Bon normalement ndenge nzambe mutasala mokili nzambe mutayebi réalité oyo egoya yanga na yayo famille nyonso ezwaka problème oyo mais oyo pe ezozwa biso oyo ezwi biso ezaka nzambe mutayebi nzamba bengi mama na âge pe oyo mama azwi pe âge akosala po ba 96 ans ezali awa te nzamba permettre tu vois yango moni ke mama amoni bakoko amoni bakokolo donc normalement na bakoko babinaka basepelaka nzambe mutayebi nini oyo ezalobi na elelo yango na moni toko notike na esengo. Merci mais balobi il paraît maman kufi na souci ya mwana ne walinga ki mingi kin question emenea en tout cas bandai ko lele fale yenda kunda emendenge ya kunda ki sok wana yango umelita tiki biso mama omondi bato mokili biso bato mokili tozaka na bitidi ya kolandaka oyo mutu ayebaka potioza na miso ya moninga mais na nsima ndako na ye lere mosusu mama na ye to papa na ye aza pe na eta mosusu oli azwa temps mpe ya kosokipe nango mama akufi ndenge nzambe apermetaki akufa mwana akufaki ndenge nzambe apermetaki akufa po nyonso eza nzambe muta permetaka ngo oyo boye mokili elingaka akoloba n'importe quoi donc nyonso ezali demande ndenge nzambe apermettre ngo so nzambe apermetaki yango te nde pe tokovanda ebele boye te donc nyonso ezaka na maboko nzambe nde muta yebi. Ok, merci beaucoup vraiment. Moi, un mot qui peut pour bakisi ko ça non vraiment ma bête pour une site na biso vraiment de kangi masolo babi Congo France. Merci à toi mon boss, je suis Didi Dipumba. Merci aussi à mon cordon, monsieur Bookson Boukassa masolo ngo kindara karabo donc on est ensemble, il y a pas souci. Bon, ça quand moninga nga lobby des affaires. Bon, tout ça on soit bon nzambe, pour les nzambe nda pesaka, nzambe nda jouaka quoi. Bon. Il y a rien à dire to ba mangobele belete, tout est là nzambe. Ok, merci beaucoup. Grosse mouli azo continuer na eko tambisa micro na eka ndenge zalara. Balobi to beta masolo tanto ko beta masolo et ko sala vraiment vrai bien. Masolo ngo ekindara ndé bon donc à suivre. Grosse mouli. C'est la famille, on a zali mama ya grand frère akufi quoi. Pas avant kufa, que c'est akufa qui masolo qui na imuke. Absenga bon en tout cas moi na kotika bisoté. Yana ya kufi mais biso plutôt ça bande qu'on a donc c'est ça quoi. Yango tant que na moni azate fallait quand même boire otala quoi. C'est ça. Geste on essaie l'émission vraiment bien tout le monde 8 ans ya kufanda ya ko assister la famille. Ouais parce on leur afanda ka kangi miss alali. Alors te pour ici du point de vue artistique et pas ya tout
Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Surf TV, chaque jour une dizaine de nouveautés en clip acheté. La télé qui vous allume. La télé totalement musique. Surf TV, contactez-nous au 06 52 76 65 09. La télé totalement musique. Votre édition, notre priorité. Ouvert à tous pour tous. Et chaque jour une dizaine de nouveautés en clip acheté. La télé qui vous allume. Une chaîne pour le meilleur. Surf TV.